bonyoso o bozwa tana bino ya ko s'abonner na Vérité Universelle TV babi ya boss de boss John Sima Mokusa Talo babo ya basamba bangonde banani la patronne Misha babi maman sur la mamonta moi kitoko tozo mi lisusu lelo jour ya enterrement ya papa na biso Ben Bemba kaka nde bozo mona na sima na ngai cercle ndenge vandi mupanzi na nga gauche eza grand frère na ye otozaki ne lobby jour ya sortie ya corps ya papa na biso Ben nde akotalisa biso na bakongo lolenge nini bango bakenda kokunda soki mutu akufi na kati ya famille ou na kati ya libota bango bakundaka ndenge nini nde papa na biso akotalisa biso. Bonjour papa. Bonjour bon ndenge ezali awa tozozela cérémonie muke soko tosilisi cérémonie awa nde tomati na mituka tokei kokunda mutu. Est-ce que tokoki kopusa na pemene bembe muke olakisa biso ba cérémonie o bosalaka po bandeko mosusu pe bayebake no na bakongo ngai pe na koko bala pe na bakongo nayeba deja nazwa pe mayeleke bakongo basalaka boye yo wana nga na kolakisa nalakisa su ndenge nini po makambo nga nasali eza ya ngai nakolakisa yo te mwaye nalakisa eza te po eza biloko oyo eza ya kutimi na ngai. Sko makambango sali wana eza ya butu ou bien ya ndenga bonzambe? Eza ya ndenga bonzambe, eza ya kindoki te, eza ya ndenga bonzambe. Na uti na wone église po ngai na sambelaka. Na uti na wone église nde na sali. Siko okoyiko loba nini na bandeko lokwa tomoni pe mama na biso mupanzi na bandeko ndeti bino batu bokufeli po bino nde batu boperdre bandeko batikali okoyiko kolobela bango nini oya mutu? Omoni na bandeko batikali na kolobela bango tozo senga kimia ezala po soko kimia ezali nyoso to ekokima kufa ekokima omoni soko kimia ezate kufa ekoya mais soko kimia ezali kufa ekokima nango. Merci beaucoup papa na ngai sikoyo pona bana bokosala siko ndenge nini pona bana na ngai omoni eloko na lobaki yango takuna bana oyo ya ngai mama na bango nde ngai te ozomona. Pardon papa tozongela yo na yoki mama na biso azoloba okay tata mwasi na bango yo lokola nga nazoloba awa nazoloba boye mpona bana baza bana na biso mais omoni ke biso aza kopointe na mama po mama nde aza kokimisa bana na maboko na biso. Omoni soki mama aza na bosembo esengeli aloba vérité koloba ke bana tala batata na bino yeyo batata na bino musu bango tala caméra de préférence pour au conseil ozopesa pe bandeko batikali po pe batambola na erreur bazwa nzela. Ok continue. Nde yango eloko eza wana po na biso vanaka na poto te biso ozalaka ndawa na Afrique mais ye aza na poto na bana wana soki ye aconseille bana wana te bana wana bakolinga biso te poto bani komona yango na exemplaire arrivé ndenge tozawa po bana lobi na butu bana wana baza komipesa na biso te. Mais tomonaki mwa badésordre esalamaki côté bino ndeko mobali na côté mwasi badésordre wana ezalaki ya nini te? Badésordre wana elekaki lobi ezali badésordre ya pamba ezalaki kaka mwa tokutaki ebembe awa ezalaki te kuna libanda kote wana bato bazalaki pasi tokutaki ebembe mosu ezalaki awa bakendaki kokunda okuna bazozela balia bakende ntango toye bana bamoni bo babi te lokola eza boye tokende boye tokende kozela kuna apres nde toyawa nde suka wana. Merci papa Nabiso. Wana toki papa Nabiso, grand frère papa Nabiso Ben Bemba en tant que non chef de la famille pour yenda za mukolo yende mutazo gérer libota oyo na mukuso ko sukisa ndenge. Bon na mukuse na sengi kaka ndenge na yebiso ke ngai naza kolela mingi pa mwasi. Po mwasi sengi la pesa ngai fe vert ya bana na ngai. Soka pesa ngai te ngai pe na moyen to yoka na bana ezati.
Ok, merci beaucoup, merci papa. Wana boki papa na biso kakaninga utuko loba. En tout cas, to Rolanda Bangoti, place Barokunda nzoto ya papa na biso Ben Bemba na Necropole to Rozana Bangwelongo. Bon s'abonner toujours massivement na Vérité Universelle TV. Pe bande konyo surtout o boyeba ki papa na biso Ben Bemba na Katamboka Suisse. Merci beaucoup quand na utuko ebisa bino ba téléspectateurs ya Vérité Universelle TV. Tozaki bongo na famille ya mobile ya oyo papa na biso mowe ya utuko kufa na kombo ya Ben Bemba de siko tozongi na famille ya mwasi lokola belle sœur na ye ata mopanzi na nga droite nde lelo za jour ya enterrement akotalisa biso liloba suka oyo yakoyi koloba po bazalaki ne longo lelo bazokabwa na ye nayebi te so akoyi koloba ni bonjour mama. Bonjour. Tokutani lisu lelo jour ya enterrement akoyi koloba nini na liwa ya papa na biso nde baoke kokunda ye lelo. Bon eza pasi pe mawa Vous comprenez l'émotion vraiment tel ka ba perdre moko ya ba généraux na kata famille ezaka bongo bo comprendre l'émotion mais akoloba malembe eloko na lina baksa supo na mokona lelo moni nzambe moko apesaka ye mo pazwaka secret liwa ezaka nzambe mutayebi yango ata mokili ezoloba belebele nzambe ayebi vecta ba vérité ya liwa ya beau-frère na biso Ben omoni kotika bandako na biso koya kati na mboka na Congo eza toye kosala désordre te toye koluka kimia po tolesa ndeko na biso elongo na nyonso kana kokoloba boye te omoni libota na famille na beau-frère na biso ezosala désordre mpe ezoloba belebele mais biso toza na confiance na nzambe tozotia elika ne se pas na nzambe et puis biso toza na confiance na nzambe po oyo nzambe asali nzambe aza malamu biso tozo na désordre na bango te bazo semer toujours désordre na kati tozalaki na bino na morgue bomonaki oyo bango basalaki kasi nzambe azali nzambe wana asali mosala na ye akoki kosala bango bazokanisaka ezali bomoto te tokomi na ntango na suka oyo tozali nzambe azwaka kosalela bato na lolenge oyo ye alingi nzambe wana patikaki biso te atalisaki na biso kati na libota na biso moko na moko liwa ya beau-frère na biso Ben mais oyo bango bazali koloba na bato yango bato bakanisa te mpo na biso lelo na ntongo nzambe asalaki mosani nzambe alobi ete biso tolekaka na kopesa ye merci yango wana biso tozopesa merci na nyonso na bandeko baakompagne biso tolobi kaka merci mpo nzambe apesi ye azwi beau-frère na biso asouffri mingi pendant 3 ans wana ezaka ba secret ya famille lelo malamu lobi mabe lokola azaki moto moko azali kosambela yango bazalaka kokoka ye te moi tozali bato bon toloba nini nzambe kam toyebi secret liwa nga bafingi ngai na morgue mais nga nakokola mutu te nakoki mpe kosekisa moto te meme nga na telemi awa meme biso tozali awa eza kaka eza grâce nzambe asali biso grâce nzambe asali biso grâce nzambe asali biso grâce nzambe asali biso grâce komona tongo na sika ezali kaka grâce yango biso tozopambola nzambe yango biso tozoba merci bango mpe bakompanie biso bango batiki mboka na Suisse mpona kokompanie biso awa topesi merci tolobi gloire mpo te nzambe azali nzambe biso semeki na biso azalaki papa moko ya kimia azali papa na biso ebenga nazalaki mwana moke nakoli na miso na ye nabali mpe na miso na ye biso toza na besoin désordre te toza na besoin na kimia yango nazopambola kaka nzambe nazoloba kaka merci nzambe aza malamu mpo apesi biso patience na sagesse oyo tozalaki nango te nzambe apesi biso yango soki ezalaki nzambe te nde kimia oyo ezali te na nyonso lobi kaka merci nzambe azwane kaka lokumu me nzambe ye nde azobatela biso ye nde azobomba biso amen. Merci beaucoup. On a beaucoup qui a clôturé, il y a prière, il y a maman Nabiso, attaque nos belles sœurs, il y a papa Nabiso, en tout cas, Moli Mona, et puis Manakimia, Biso, Elongo, na boss John Sima, Mokusatal, on a quatre Suisse, Tozole les Longo, na Bandeko, Oyo, Ba, Koufeli, papa Nabiso, papa Ben, en tout cas, Bandeko, Ope, Bozana Suisse, Tole la Nabino, toujours Elongo, na Libota, Oyo. Merci beaucoup.
tozwami bongo lisusu lelo journée ya enterrement ya papa na biso Ben Bemba lelo boss na biso John Simao aza bongo boss ya Vérité Universelle TV na Congo Suisse TV azo souhaiter famille oyo ba sincère mes condoléances to kaya en direct. Bonjour boss. Na regretter mingi na situation oyo ekomi libiso vraiment ezali pasi mingi komona père double ndenge akekufa na Kinshasa parce que nga pena na ndenge na yebili papa wana azali papa mo malamu donc koyeba na ye pena na mboko ça fait ba 16 ans nga na ye na ndenge basalaka maison africain biloko Afrique nga na ye tozotambola elongo na voiture na nga tozokende partout koketika baplan na magasin vraiment za vie moko nazalaki ne pena très bien les seuls mutu onga na onokabula ne ver na mboko ya Suisse oyo azali ke soka vandi abengi maître John ozawa binabiana na parler mais nazoya poto kutana donc de temps en temps ngaso na bengi ye na okende to vandi to bando solola nde to onolandaka kosola masolo ya vie soka ke Kinshasa to opesa na ba conseil donc aza vie moko vraiment esalinga pasi mais na osouhaiter kaka na famille na ye biologique côté ya mama côté ya papa côté ya madame na ye mes condoléances na part na nga na famille maître John vraiment eza pasi mutu abelite ta mosusu toyebaka ke mutu akokobela toyebi ke mutu abelaki mais koapprendre ka eloko aboye mbala moko père double akufi esalaki biso ndenge nini ba vertige na kanisa une semaine tovanda na ndako tobuja te donc douleur wana tokobosanaka ye jamais na vie kola suka avaya Kinshasa tovandaki na ndako awa tosolola masolo ya vie tosolola ebele tobanda 12h ti na pokwa nazwi na compagnie na voiture na ketika ye na ndenge akendaki topesani bachao comme l'habitude toyebi ke tokomona sula na retour na ye finalement or kezaki au revoir asuka ya kopesaka na ndako mais douleur wana eza pasi merci vraiment merci oyo nga na kopesa mpona témoignage ya père double eza yango wana aza papa oyo nga nayebilaki mabe te nga na ye sutu tozalaki mpena pire tolia mpena sani moko donc so tokutani faut todévelopper donc lelo amanke biso bon eza nzela biso nyonso donc kotake nzambe asunga ye nayebi ke nzela ne kozala ya kofungwama mpo eloko moko akozala na difficulté na liboso na ye eza te mpo asalaki bulamu na mokili oyo mutu mabe ezangaka te me mpo na nga mpe na ntuka nayebile mabe te franche vérité merci.
Merci beaucoup na bandi konyo surtout ya Vérité Universelle TV tozomi siko libanda wana toti komona ndenge ba tu ba oti ko déposer ba pot de fleurs na liboso ya cercueil ya papa na biso Ben Bemba nde tozomi suna membre moko ya famille ndako talisa biso lelo loko eza dernier jour po ba séparer na ye eloko ni ya ko loba pe message ni ya ko lancer. Bonjour papa. Ah bonjour. Condoléances. Ah merci. Ok, merci beaucoup. To yambio lisusu na micro na biso ya Vérité Universelle TV ya boss John Sima on a kata Suisse. On a zaki bongo ami ya papa Ben Bemba. Lelo eza jour bozo séparé na papa Ben. Nini message nini ko lancer na bandeko o bazo landa yo. Bon. Asa oncle na ngai. Asa noko na ngai mais ngai tozali na hôpital presque akufi na maboko na ngai. Molimo ne kaka e pema na kimia elo na golo bayangwana po ezama kama nzambe po soke sengela ina mbongo alingaki akufa te soke sengela ki
na ba docteur alinga kufa te puisque tant akomi na hôpital noko na nga za Suisse na bengi ayebisi ngai na luka docteur Mbendi professeur na université à campus bato batangi na université à campus bayebi professeur Mbendi docteur na ke na moni tango na yebisi ba docteur ke non toza famille na toza docteur moko azawa ya mukolo aza koko na ngai balobi nani Mbendi comment bino boko yuko ya na yawa ya ebité nga lobi no c'est la famille na zo kende komona ye vraiment azalaki vraiment bazwa ki ba docteur basalaki nyonso pona ye oyo ezake non il faut basala mais à kota lundi na hôpital mardi déjà na 4h puis 7h azalaki lisusu te mais bato bayebaki yango te peut-être ozalaki plus ou moins de 4 personnes ozalaki wana mais ozalaki 2 personnes oyo toyebaki yango. Pourquoi vous avez 2 personnes au boye baki yango ko bete biso penda histoire à maladie na ye po oza les seuls mutu oza ki ne na kati hôpital ko bete biso histoire à maladie ne ni ne koma kiti na niveau akufa tandis que uta ki libanda mboka ayaki azaki maladie te mais quand ko bete biso lisolo na bon eza maladie po tangu ye aye séjour na ye baye na mwasi na ye mikole koki apusi ba jour na ye mwasi ayebisi tozonga ye aboyi kozonga azwi nzela mwasi akei na ye atikali fala zonga le 21 ake apusi séjour na ye après le 4 mwana na ngai aleki na ndako bazobenga nga te mwana azobenga madame ono nde toza a père double ça ne va pas yebisa mobali na yo akende kuna or que avant ba jour wana nyosa banda lukanga lokana za na ngamu na déplacer mingi nazwaki tenter oyo ezake non akende mais tanga ba yebisa ba kokena campus nazwaki courage ya komata nazonga isunda kute na kei campus na lala kuna to sala nyonso oyo esengeli oncle azala envie mbongo relation famille oyo ezake no ba docteur oyo baza na mayele na capacité ya bisika ye azalaki etombaki ke non place ye azalaki koko na ngai azalaki mieux placé na médecine interne mais asalaki pe nyonso mais simbi nango te oncle tokota lundi jeudi oncle akei même est-ce que ezaki problème familialité po biso toyoki ke non babetaki mbasu eza makambo molili est-ce que koye bango naza le seul mutu akopesa bino information ya solo ezanga bon eloko aliboso na koloba na bino ayebisa mwasi na ye soki ye akufi bakunda ye na Suisse te faut bakunda ye na mboka na ye bo toza bato bo raisonner baye comme si ayaki ayebaki akufa na ye na mboka na ye po azwi séjour na ye normal ke non nazonga jour bo jour ekoki apusi etikali kaka à peu près le 7 aye okufa à peu près le 7 le 21 bo sala calcul 14 jours oyo eza ya voyage na ye aye okufa c'est que ezalaki mission na ye mais ngai nazo comprendre que non asali presque 38 ans ou 37 ans na Suisse asali service na ye normal azwi pension na ye c'est azalaki dans les bons ezate lokola biso dans la Congo awake no banda nazo vivre na ba COP mais ye asali musala na normal azwi pension à vivre na libanda ya pension inane na ndambo asali vie na ye normal lokola banda lobaki akufa na ye na mboka wana te soka kufi kuna mwasi na ye fa yakunda ye na mboka na ye c'est que à limiter ba dépenses tout à fait normal makamba bandoki ezate bato bayebi papa Etienne alogwawa lelo lobby akufi c'est la même chose na ye vraiment bande kwa Suisse bo penser te que no eza bandoki eza ndoki te na bana bakutanaki na famille na ba docteur o baza mieux placé ngai ba vérité nyonso o eza ya maladie na yebi eza maladie eza normal naza sur o bozolanda maladie ya papa Etienne Tshisekedi wa kufelaki eza ka pe yango ya kufeli à part wana lo mususu ya koloba eza te nzambe azwi molimo na ye makambo ya ndoki eza te mpo na nga akufi na maboko na makambo ya ndoki eza te
peut-être message nanga yango wana. Merci beaucoup na bande connait surtout la vérité universelle wana to qui moko mwana kasina ye ndenga pesi témoignage to zongisi lisusu o nyoso tu na ko loba makambu bien antenne à partir de Suisse bolanda toujours. Merci. Na regretté mingi na citation oyo komi libiso vraiment ezali pasi mingi komona père double ndenge ake kufa na Kinshasa parce que nga pena na ndenge na yebili papa wana azali papa mo malamu donc koyeba na ye pena na mboko ça fait 16 ans nga na ye na ndenge basalaka maison africain biloko Afrique nga na ye tozotambola elongo na voiture na nga tozokende partout koketika baplan na magasin vraiment za vie moko nazalaki ne pena très bien les seuls mutu onga na okabula ne ver na mboko ya Suisse oyo azali ke soka avandi abengi maître John ozawa bina biana na parler mais nazoya photo kutana donc de temps en temps ngaso na bengi ye na okene to vandi to bando solola nde to anolandaka kosola masolo ya vie soka ke Kinshasa to pesa na ba conseil donc aza vie moko vraiment esalinga pasi mais na osouhaiter kaka na famille na ye biologique côté ya maman côté ya papa côté ya madame na ye mes condoléances na part nanga na famille maître John vraiment eza pasi mutu abilité tamusu toyebaka ke mutu akokobela toyebi ke mutu abelaki mais koapprendre ka eloko aboye mbala moko père double akufi esalaki biso ndenge nini ba vertige na kanisa une semaine tovana na ndako tobuja te donc douleur wana tokobosanaka ye jamais na vie kola suka ava ya Kinshasa tovandaki na ndako awa tosolola masolo ya vie tosolola ebele tobanda 12 heures ti na pokwa nazwi na compagnie na voiture na ketika ye na ndenga kendaki topesani bachao comme l'habitude toyebi ke tokomona sula na retour na ye finalement or kezaki au revoir a suka ya kopesaka na ndako mais douleur wana eza pasi merci vraiment merci nga na koya kopesa mpona témoignage ya père double eza yango wana aza papa oyo nga nayebilaki mabe te nga na ye sutu tozalaki mpena pire tolia mpena sani moko doso tokutani fo todéveloppe donc lelo amanke biso bon eza nzela biso nyonso donc kotake nzambe asunga ye nayebi ke nzela ne kozala ya kofungwama mpo eloko moko akozala na difficulté na liboso na ye eza te mpo asalaki bulamu na mokili oyo mutu mabe ezangaka te me mpo na nga mpe na ntuka nayebile mabe te franche vérité merci.
La présence en ce lieu sur cette place, disais-je, de toutes ces personnes, chacun et chacune en vos grâces et qualités, est un signe d'honneur qui ne trompe point. Les émotions devront librement, convaincus de ces affirmations et de ce départ définitif de Papa Bonifacio, vous n'irez plus au numéro 879 de l'avenue Elia, quartier Mandrondel, dans la commune de Lemba, ni même après un quelconque culte Kimbangis à Kimbanseke, car à cet instant précis, et par ce dernier acte que vous venez de poser, Papa Bonifacio vient de changer d'adresse et de commune. C'est dans cette belle cité, la nécropole, dans le quartier Guéma, sur l'allée 10, au numéro 102 de la rue d'Arève,
qu'il vient d'élire domicile. La nouvelle adresse de Papa Bonifacio Mbemba, cité Nécropole, commune de Lancélé, quartier Guéma, allée 10, au numéro 102 de la rue d'Arrêt. C'est ici qu'il faudra revenir pour réfléchir sa dernière demeure physique, car la nécropole, c'est 365 jours sur 365. À l'exception de l'année bissextile, 366. Et cela de 9h à 16h pour les visites, et lesquelles visites sont gratuites. Au nom de toute l'équipe et des partenaires, une fois de plus, nous retirons les condoléances les plus attristées. Dans quelques instants, nous allons confier son corps physique à cette terre douce accueillante, quand bien même c'est à quelques milliers de kilomètres de Mazangungu, et nous prendrons congé de ce corps physique en disant tout simplement un grand au revoir. Et on le dira dans la langue chez la saison 7, en Kisingombe, on dira tout simplement Bonifacio Bonifacio. Je vous remercie. Esther hiyo nasema ya nani? Mama boucher. Message à l'Obagi de la Lobby.